Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba. Ezali ngai mama Biala secrétaire etando ya France protocole général de ba Nzambe ya bakoko na biso. Tokutana mokolo lelo le 24 décembre 2021 mpona kosepela na 21e édition ya teke ya réussite. Pamba te na le 24 décembre 2000 ezalaki mokolo oyo biso ba messager tokendaki na Matadimayo na etinda ya Vuluzi Kimbangu mpona kofungula ndako ya 4 portes oyo ezali na maboko ya Église Kimbangiste. Kasi Église Kimbangiste akoselaki biso makambo epai ya gouvernement ya Laurent Désiré Kabila ete biso tozali ba rebelle. Nde tokutanaki na Matadimayo na 7 unités militaires ya Congo bakangaki 360 messagers pe bamemaki biso na circo. Yango biso bakitani ya bakoko bilenge ya koto mibale toyila mokolo ya lelo mpona kopesa bakoko na biso elongo na Nzakomba lokumu pamba te balongisaki biso na mokolo ya lelo pamba te ezali mokolo ya elonga. Nde toyimbaka 24 zembo tokosala losambo ya réussite. Yambo tobadanaka na mokolo ya lelo tokoyeba banzembo na biso pe tokokoba na explication ya teke ya réussite. Liloba Nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba. PV ya Congo eyeli bilengi na banza ya Congo mangingingi Matadi mayo mboka elaka. PV ya Congo eyeli bilengi na banza ya Congo mangingingi Matadi mayo mboka elaka. Bana Europa botuna Kimbangu te azali ye moko te atindaki bana na ye ba message batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. Bana ya kamba botuna Kimbangu te azali ye moko te atindaki bana na ye ba message batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. Papa na Roma meyufulaka beto yuyu na banza banzinza samuna iki ndombe menyo kwa makaka. Papa na Roma meyufulaka beto yuyu Kimbangu kele nani awa na Congo. Kimbangu kele Vuluzi ya bandobe Kimbangu kele nani Vuluzi Kimbangu kele nani ya lelele Vuluzi Kimbangu kele Vuluzi Kimbangu kele nani yoyo Kimbangu kele Vuluzi Kimbangu kele nani yoyo Kimbangu kele Vuluzi bilinge Kimbangu kele nani Vuluzi Kimbangu kele ya loposo moyindo ya lelele Vuluzi Kimbangu kele Vuluzi loposo moyindo boyaka toyembela Nzambe. Bana Congo boyaka tokumisa Nzambe. Samba koko na biso munga bapendo. Kimbangu kele Kimbangu kele Kimbangu kele Vuluzi Kimbangu kele Kimbangu kele Kimbangu kele Vuluzi batata Kimbangu kele nani Vuluzi Kimbangu kele nani ya lelele Vuluzi Kimbangu kele Vuluzi. Kuna banza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ichakako kuna banza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ichakako mululendo mulule endo mululendo lendo mululendo Kimbangu akuzonga mululendo mulule endo mululendo lendo mululendo Kimbangu kakwisila Kimbangu na lutendele esika bachaki na kachi na tono biso tuwanganisi kango Kibabita na ngomba evuvulu esika batumbaki na mwana na mukongo biso tuwanganisi kango na lolendo na lole endo na lolendo lendo na lolendo Kimbangu akozonga na lolendo na lole endo na lolendo lendo na lolendo Kimbangu akozonga
Kilumbu kwiza pe bakongo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilungu kwiza mama zinga banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Yai kembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Yai kembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangonyele banani bamona yo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza manyamega banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Yai kembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Mukwiza buluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbangu kakwiza o. Mukwiza buluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbangu kakwiza o. Weye o bana ya bilaka o. Weye o bana ya bilaka o. Weye o bana ya bilaka o. Bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya loposo moindo ya bilenge kimbangu kakwiza o. Kimbangu alobaki ye akuzonga nakacha bilenge kimbangu azongi ye o. Weye o bana ya bilaka o. Weye o bana ya bilaka o. Weye o bana ya bilaka o. Bana ya bilaka Kimbangu muchindami ya Zambia pungu. Kimbangu mubichindami ya Mungu Baba. Kimbangu muchindami ya Zakomba. Vuluzi kimbangu yo uza muchindami uza mubikisi. Vuluzi ya loposo moindo bilenge messager ya za muchindami ya viti mkulu. Vuluzi ya loposo moindo kimbangu muchindami ya olenkumu. Kimbangu muchindami ya onyashongo. Kimbangu muchindami ya olekumu. Vuluzi kimbangu yo za muchindami uza mubikisi. Vuluzi ya loposo moindo bilenge messager aza muchindami ya olekumu. Vuluzi ya loposo moindo. Loba nzambe bumu ya seko ya bakoko na biso ekuchika la seko na kombo ya Zakomba nde tokoko ba na explication ya teke ya réussite. Donc tosalaka lusambo ya réussite mpona kopesa bakoko na biso elongo na Zakomba lokumu lolenge balongisaki biso liboso ya bibundeli ya minene ya nzela ya matadima yo. Toyembaka 24e bo 6e bo ya louange, 6e bo ya invocation, 6e bo ya glorification, 6e bo ya purification. Pona kozongisela bakoko na biso bisengo ya bolamu nyonso balukelaki biso bakitani na bango pe mokili mobimba. Ezali mokolo ya elonga pe kolongisa bato banso na kombo ya Zakomba elongo na bakoko na biso pamba te bapesi biso nguya po atolongola mokili mobimba na baboko ya bazabolo. Toliaka biloko nyonso ebandaka lisanga makokolo mayebo donge dunda bisi binzo makekele pona kobatela ekilibi ya bolingo na biso ezala dynamique pona izongisela bondeko ya ebandi ya mokili mobimba pamba te biso nyonso tozali bana ya tata pe maman moko. Ezali mokolo ya donner un plat à tout le monde égale l'action de donner et de recevoir pona tosimba mapamboli na biso na maboko pe tosala misala ya etinda na Zakomba oyo ebombama na kati na biso. Ezali mokolo ya ouverture ya bosolo pona ko garantir détermination ya continuité du parcours na bisika bakoko na biso basukela kipe biso toko bayenda ya kotombola yango. Bakoko na biso batindelaki biso ba messager mission ya kofungola ndako ya 4 portes cachées par l'église kimbangiste
na matadima yo pona lobiko ya mokili mobimba na tina ete bitumba lokuta kindoki pasi kufa ya mbarakata nyonso ya mabe esila pe totambola na Nzambe elongo. Ezali mokolo ya kopika bendele ya elonga ya vuluzi kimbangu pona kobandisa stabilité ya kitwaji ya peve ya Congo pamba te vuluzi kimbangu na 1934 na prison ya Lowa kuna na Kisangani alobaki ete ba eglise nyonso ekokufa nde na yango biso loposo moyindo tosali kintwaji. Ezali mokolo ya renversement ya force coloniale pona kotia notre propre façon ya kosala makambo selon bakoko na biso pamba te bakoko na biso bayebaka makambo nyonso ya mokili mobimba na bonya pe mayele ya zakumba pe basalelaki yango selon boyebi ya mobimba ya bomoto pe bomoi na bango. Liloba Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakumba. Liloba ya Nzambe libongisi yo ba messager. Liloba ya Nzambe libongisi yo ba messager. Ekoya vuluzi kimbangu ndangu ya Nzambe bilembo ya mokili ekomonana mangomba ya mokili ekopanzana ndengozongela Nzambe bakoko na yo yokozala wapi ai tango ekoki oyo tango ya Nzambe akoya kozwa baponami na ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Congo tokoyembelaka Nzambe ya bomoi yangu ya boya tokumisa ye tokumisaka Nzambe boya tokumisa Nzambe tango ekoki tokumisa Nzambe boya tokumisa ye boyaka baso tokumisaka Nzambe ye azali na bomoi ya seko boyaka baso tokumisaka Nzambe lokumu na biso bobele Nzambe ayibi bana Kongo boyaka baso tokumisaka Nzambe bakoko na biso bana Kongo boyaka baso toyebelaka Nzambe bakoko na biso ai tango ekoki. Liloba ya Nzambe bomoi ya seko liloba ya Nzambe bomoi ya seko liloba ya Nzambe yakina peve ya Congo liloba ya Nzambe yakina peve ya Congo bandeko boya boya bilingi boya boya bilingi boya koyoka bwanye uchi na Nzambe mama boya koyoka bwanye uchi na Nzambe Nzamba tinda kimbangu batata bapesi Nzambe mokongo lelwa ye na bile imangongele singola motema lelwa ye na ba message singola motema tokumisaka Nzambe singola motema liloba ya Nzambe bomoi ya seko tozongisa matondo na mozalisi Nzambe etika ete okumisama tozongisa matondo na mozalisi Nzambe etika ete okumisama ozali Nzambe pungu Nzambe alolendo Nzambe na nguya etika ete okumisama ozwalo kumuna yo pona biso ba message etika ete okumisama bayaki na tembe po bakabola libota Congo kimbanzi seleka sukisa makambo Christianisme yaki pona ebebisa bomoto abaindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana machicha Nzambe seleka mabelonga na mboka ya Congo totikala na bomo ya petwa se na komba Nzambe baloba kimbangu soleko kisami
peve ya Kongo eye kopesa sango na bato na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato amabe magicien na bandoki kuna de bapesaka bekulusu na bameme yebaka ndeko ekulusu elembwa kufa keba 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 na fimbu ya kekele keba 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 mawa mingi ndeko keba 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 biso baindo eboyiki toyeba mbuluzi kimbangu babengaki ye mokilikisi na mboka Kongo kimbo 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 akunga mungali kimbo 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 unyashongo kimbo 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 mama wingi mawa mingi ndeko na mabota bato babungi Nzambe babipesi na bazamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso buluzi kimbangu ayokeli biso bawa ndeko achinji biso ba message ya liloba ya Nzambe bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba Nzambe solo mawa mingi ndeko na baindo bato mabungi Nzambe babipesi na bazamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso kipabita yokeli biso mawa ndeko achinji biso ba message ya liloba ya Nzambe bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba Nzambe liloba Nzambe bomo ya siku oyo ya bakoko na biso ekotikala siku na komba nzakumba tozokuba na explication ya teke ya réussite na point 10 ezali mokolo ya jugement pona bakoko na biso bazongela ngwende ya kibokozi ya mobimba ya maso oyo tobungisaki pona tobuka mbuma ya bolamu nyonso bapesamela biso mpe tosepela na zakumba elongo. Le 24 décembre 2002 biso ba messager vuluzi kimbangu atindaki biso tokende na matadima yo pona kofungola ndako ya 4 portes la gâchette de la grande puissance de gloire kilongo ya bakoko na biso lieu sacré à disparition ya 65 prophètes noirs na 1717 ndi matadima yo ezali esika oyo bamindeli bazalaki kokanga bato oyo bazalaki kolobela Zambi pungutulendo ezalaki premier marché mondial des esclaves avant Zanzibar dès na 1717 bamindeli bakangaki 65 prophètes noirs 33 mibali 32 basi batiaki bango na kesi mpona komema bango na mikili ya poto mpe na makamisi monene esalimaki na matadima yo baprophète noir bakoko na biso babelelaki Zambi pungutulendo ya banza belela de kaki ebetaki ebukaki bakesi bakoko bazindaki na tourbillon mpe libulu esalimaki na mabele mpe bakotaki na libulu ezalaka profondeur nde libulu ezalaki kobimisa mopepe oyo ezalaki kobebisa to mpe kobimisa na mpwasa bato nyonso na soloka soki motu na butu abongolaki nguba to mpe ndeke nde na ntongo bakokuta ye elongi na ye na forme déformée oyo azobongola na en cachette babelge babetonaki libulu wana basalaki ndako likolo ya libulu donc ndako ya 4 portes mpe bapesi ndako epai ya maboko ya église kimbangiste yango esengeli biso bilingi tokende na matadima yo mpona kofungola ndako ya 4 portes mpe kobuka ndako mpona kolibéralize libulu ya bakoko libulu oyo ekodelivre mokili mobimba liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko. Donc le 24 décembre 2002 biso ba messager vuluzi kimbangu atindaki biso tokende na matadima yo mpona kofungola ndako ya 4 portes la gâchette de la grande puissance de gloire kilongo ya bakoko na biso le sacré a disparu sur la 65 prophètes noirs na 1717 pour la délivrance ya mboka Congo, Afrique pe mokili mobimba. Kasi église marque déposée par les chrétiens, église kimbangiste, ba kosela kibiso makambu
na gouvernement ya Laurent Désiré Kabila ete tozali ba rebelle. Pe tokutanaki na minduki ya lonenge nyonso, avion de chasse, chars de combat, plus de 7 unités militaires ya Congo. De babandaki bakangaki 360 messagers. Pe bamemaki biso na circo, pe tosalaki 2 jours na le 26 décembre 2000. Luzi Kimbangu abimelaki biso na circo, na présence ya plusieurs militaires bazalaki wana. De alobi bobanga te bana bazali kotika bino nyonso kasi mangeni na ndabu ya ba messager ba kotika la pona kosimba makambo oyo na ba bureau nyonso ya leta. De ba misaki ba messager nyonso tozongi na bandaku na biso pe batika laki na 17 messager. Pe batiaki bango na prison boloko ya IPK circo. De kuna basalaki 8 jours na sima ba memi bango na Demiap Sarma kuna basalaki 14 jours. Na sima batindaki bango na cours d'ordre militaire. De kuna basalaki kaka mwangonga. De balekisaki mangeli na 15 messager à mibale pe un messager à moisi 17 messagers. La prison à Makala, na pavillon 4, chambre 5, numéro et dossier 577 2.2 M.W. Magistrat Mouaou. Le Banzambe, bon la seko, yabako na biso, et kochika la seko, na komba za komba. Ndeko, ndeko, nanga nzongela zamba bakoko na yo. Ndeko, ndeko, nanga nzongela zamba bakoko na yo. Bungi zamba bakoko, landi zamba bapaya o baby. Obungi zamba bakoko, landi zamba bikanda o baby. Ndeko bakoko na biso bayeba kizambe na koanike te. Bakoko na biso bayeba kizambe na bibilia te. Bakoko na biso bayeba kizambe na Torah te o. Bakoko na biso bayeba kizambe na tamulite. Bakoko na biso bayeba kizambe na minoko nyonso na Congo. Bakoka baluba babelelaki ye bidi mukulu ndeko. Bakoka batetela babelelaki ye onya shongo ndeko. Bakoka basoili babelelaki ye mungu baba teko. Bakoka bangala babelelaki ye zakomba ole kumu. Bakoka bakongo babelelaki ye zambi pungutu lendo. Ndeko nanga zongela zamba bakoko na yo. Ndeko nanga zongela zamba bakoko na yo. Batata ba mama lufeti salanga, lufeti salanga, lufeti keketa. Wa batu songa betu bukwanda walufwa ezambi wa betu watu mazaya yo Luizi jikwange tata. Wazisa kimbangu lusasulia buluzi. Luizi jikwange tata watu songa yo zambe wa betu bandombe. Bilingi pambuta lufeti salanga, lufeti salanga, lufeti keketa. Wa batu songa betu mukanda walufwa ezambi wa betu watu mazaya yo Luizi jikwange tata. Wasisa kimbangu lusasulia buluzi. Luizi jikwange tata watu songa yo zambe wa betu bandombe. Muzindombe mayamona maluze imo. Lutu sosa lusansulia buluzi. E mayalo wanga lusimbango. E kwa bandombe ngalufeti wilamo. Muzindombe mayamona maluze imo. Lutu sosa lusansulia buluzi. Kimbangu e mayalo wa engalo simbango. E kwa bandombe ngalufeti wilamo. Oyo muindo zambe ya lingaki yo utakala. Yo muindo loposo zambe ya ponaki. Yo muindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo bizali wapi. Awana se zambe ya lingaki yo atinjiko kimbangu. Lelo elaka ekoki ekichina pebe ya Congo.
tokoto sali susu nani na se yo moindo zambe alingaki utakala yo moindo loposo zambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo ezali wapi mangongeli apesinga buyibi mabomba myasika nalibanga taloponga nazali molongi lelo kombo nanga yasika liloba nzambe lelo kombo nanga yasika liloba nzambe nanzela naleka mbotese liloba nzambe zoto nanga mobibi tondi liloba nzambe yango liloba benginga liloba nzambe lelo kombo nanga yasika liloba nzambe mangongele apesinga boyebi mabomba myasika nalibanga taloponga nazali bolongi lelo kombo nanga yasika liloba nzambe lelo kombo nanga yasika liloba nzambe eza bomoi ya seko na bakoko na biso etikala seseko sina komba nzambangu ya muzalisi sina komba unashungu zamba bakoko na biso apesinga boyebi mabomba myasika nalibanga taloponga nazali bolongi lelo kombo nanga yasika liloba nzambe lelo kombo nanga yasipa liloba nzambe mangongele yana uyalanga mangongele yana uyalanga agumure yana uyalanga mangongele yana uyalanga mwanya mayili apesinga boyebi mabomba myasika nalibanga taloponga nazali molongi lelo kombo nanga yasika liloba nzambe lelo kombo nanga yasika liloba nzambe nalukaki yo namolili mwinda na maboko nga namonaki yo te nalukaki yo namolili mwinda na maboko nga namonaki yo te moyengalie na mangengenge natali namoni mobikisi nanga loku mwanani loku mwanzambe zambe ya kimbangu zambe mozali zambe bakoko zambe ya tunda na nguya zambe mozalisi loku mwanani loku mwanzambe zambe ya kipabita zambe mozalisi liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo nza komba. Donc le 28 décembre 2001, des magistrats Mouaou ayaki kosambisa ba messager na prison ya Makala pe ba konzi ebele baloba kibotika ba messager bakende po basali eloko te. Kasi magistrat Mouaou alingaki kaka kotufuta bongo. Kasi si messager ma bota na bango ekendaki tufuta bongo sans mongo moko ba kolo nzoto bayeba pe ba bimi saki bango. Les 17 messagers oyo bakotaki prison ya Makala, koko Mangongele, koko Komba Tali, koko Banga, koko Alanga, koko Lipwa, koko Mbala, koko Motambo, koko Botulu, koko Bokaka, koko Mbembe, koko Pia, koko Ngoi, koko Mongengo, koko Ilumbu Kake, koko Mbungu, koko Makaba Labola, koko Fundu. Tombeli ba messager nyonso ya mokili mobimba bakoko nyonso ya mokili mobimba teke elamu na komba za komba solo boele ibolamu botondi na esengo ndi tokulusilisa na ba nzembo ya vocation pe na losambo.
bakoko nangai boye baki zamba pungu vidi mukulu Mungu Baba elo Yesu uchi wapi bakokwe kimbangu batwa kukupemba mama zinga mama kimba tobeli bino bakokwe kimbangu batwa kukupemba mama zinga mama kimba tobeli bino mabela bakoko etonda pome munga zambe bukwari kolona ngeli kimobole uchi wapi bakokwe kimbangu batwa kukupemba mama zinga mama kimpa tobeli bino bakokwe kimbangu batwa kukupemba mama zinga mama kimpa tobeli bino mabela bakoko etonda bili ya zambe pondu masanga pondu maibo eluzale uchi wapi bakokwe kimbangu batwa kukupemba mama zinga mama kimpa tobeli bino bakokwe kimbangu batwa kukupemba mama zinga mama kimpa tobeli bino dans la pojata kimbangu buti te la mene kachilenji vutu kamani mako dans la pojata buluzi kimbangu buti te la mene kachilenji vutu kamani mako ezaya ya pasi lubaka mwanda ve lela wiza fungula masumu wiza fungula masumu lubaka mwanda belela ifulule ndumala shumashango shima yami kafunga kami buruzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile azaitela yashi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala vulule chila minachani mala vulule chila minachani mala vulule chila minachani mala vulule chila minachani mala kimbangu walingine mama zinga ningi kukula yami mama kiba walingine mama mafuta ningi kukula yami mama kuchima walingile mama nyamika kobile ko kama keke mama kimpabita walingile kongo ningi kukula yami mala vulule chila minachani mala vulule chila minachani mala vulule chila minachani mala vulule chila minachani mala Onyo kwa makiki mbangu pona biso tobika yonde olobaki lobi kwa baindwe izana yo tunji mela bosolo elekaki tunji mela yoyo bosolo elekaki tunji mela bosolo elekaki tunji mela yoyo bosolo elekaki tunji mela bosolo elekaki tunji mela bosolo elekaki kimbangu wiza mupeba kongo wiza watu sadisa mubolo kutunina kimbangu wiza ndeye vulusi wiza watu sadisa mubolo kutunina kimbangu wiza ndeye vulusi wiza watu sadisa mupasi tunina vulusi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimusi kibeni sukulwa njima vulusi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimusi kibeni sukulwa njima yange sukuli mabanga mame sukuli mabanga mame ailweni siwa munau batutu bangi muzulu
bangi maoso matuvana fumbu zambizimu bakaka babanzilanga buluzi kimbanguka kwizako kwiza kaka kwiza sambuna vulusu kimbo 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 nzambya pungu kimbo siwazulwa kimbo 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 ona shungu kimbo siwazulwa zaya yoso kimbe la babo bapikila muzambya pungu tulendo kimbo 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 ona shungu kimbo siwazulwa. Donc toujours beta losambo ya réussite. Zambe abakoko na biso nyamolo ibanza za komba za epungu tulendo nya shungo zapa to tombeli kombo na yo likolo na nyonso pamba te olongisaki bakoko na biso na babitumba nyonso ya eliko ya pasi na bango yango wana biso to tie kombo na yo liboso pe sima ya mokongo na biso na tina ete olongisa biso na babitumba nyonso oyo etikali ya kosilisa pasi ya bomoi pe ya bomoto na biso mobimba batono mingi na bakoko na biso pamba te batikelaki biso kilongo ya nguya ya lobiko ya mokili mobimba batono mingi na zakomba lolengo olongisaki biso na momekano ya etando ya matati mayo mokolo yango nde bolobaki yango polele ete ezali mokolo ya kolamusa bosolo oyo ezipama uta kala na tina ete mokili mobimba ekangolama pe ebongwana ya sika mokolo yango ezali mokolo ya